Mais nakoloba chef coutumier ya masina oyo. Lokola muto na bomi, soda na bomi mwana na nga. Ataza na teni. Akokufa. Onga na yoblenga chef coutumier, chef masamu na tanjo, chef coutumier ya masina. Na olobango. Nako uto osenga kuna bana kisanga ba bimsanga lisasi. Ba bimsanga lisasi. Oyo ezelo konini? Kiki mobondo koti ya basoda awa na mboka na ngabe nini? C'est chef de l'État bana ne watina wala gibomango wala so ba JR. Bana na information ya gibomango biloko apesa bango na maboko. Ba mibala solo na beta ngo kote bitumeza te cité. Biso ta ba chauffeur moto to luka mona biso. Poso to se misala bureau to swango te. Misala bureau za pona bino na bana bino mais biso to débrouiller. Ezate mutu soka tuti yo landa yo sanini obete masasi na nzoto. Lokola ndeko na biso kufi chef de l'État yo moye ba so so ba no tina wala kibomango. O ba benga ba garde présidentielle bana na yo wana. Ba gero ba information siko bazo nyoko la biso na terrain to kemba fort. Police zo tambola la kuiti. Police zo tambola la kuiti. Est-ce que le comment les a normal police zo tambola la kuiti. Chargeur va pessier 4 chargeurs. On assiste. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mais sikoyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika touti nini te tomoni na nyoso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing but when do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa given exchange koma koyemisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuntu pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pesuka nyoso tosenga ka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso pona ntina nanga ya mutuya yo pesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza temwe misale monani minga kolobeza te touti mosika esensel tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza temwe misale monani minga kolobeza te touti mosika esensel tokomi. Matono mingi bana membre ya bandeko balandi ya biso podcast télévision nga bino chef Nza Mazamba nali kotel sabino ba réalité oyo ezali koleka wa Ngomba Kinshasa émission Masolo pe mabina bana membre tangu to kolela be insécurité ya libe awa Ngomba Kinshasa vi tozoleka tomonete mwana mura asiete kobeta moninga te masasi abeti masasi moto eta kufi donc liwa ekoti moninga kei bon toza na bandeko ba pesa explication eza bende ni ndeko kufi toya na bandeko to solola ezali benini katala ngai mbote ya ndeko ko sa bandeko loni bon biso pe to mona gite to kutika ndeka to mona basolela wa sodele kwa sali ezalaka te en tout cas ba konjibozo na biso solution soda jamais okota barite basolela ko mokota ba barre ba minduki ba menasaka batu basokuta ba formation ka bangwana ba sala ba crime boete bo trouver solution na basoda bafandaka na camp bafandaka na camp so mina cité ba imaka na minduki te tala munoko basali ke filmer kuna homo nango boyesalaka te parce que ba beti moto masasi akufi ba beti masasi pene ya kingwa so tali kuna donc na somo fort azokuma moto gizi na ba parce que personne aussi à TFS ya gizi à 3 pinaires aye parce que personne na sisi pe na moto to ebi personne nini alati mona batumbinga mobali boyesalaka te po mango nyoko la sele boye so ba rebelle moto tika ba rebelle kuna bongo maraba toi bongo mane ba rebelle dans la poste bongo ma rebelle kuna secteur Ngomba Kinshasa bandeko basolo baloba donc esenga pena pasi mingi donc ngamona na presse na moni petit pena mwana zolo bake oui yanga te mona bomie mais j'ai pas vu que na moto azima ça pena petit première balle
deuxième, troisième, et côté Toboli, Toviseur, et côté Aïe, moi, la mémie, oui. N'est-ce pas, c'est des gens, Makila. On a Makila. On a mémie. Moi, on a tellement de vie que n'est bien. Moi, on a un système. Donc, on a une mémie. Tu n'as pas l'hôpital, on peut qui peut m'envoyer. Merci bandeko bozomona insécurité l'équipe ngomba Kinshasa moi et l'équipe vraiment biso ba mama to déclarer eza ba JR eza ba policier bana mibali ba onyokwa na makambo ba salité ko kanga bango dans les riets talaka na 12h oyo ko kwisa molimo mutu boy ko boma mutu en tout cas gouvernement l'état congolais atala likambo yo bien ya ko boma milimo batuka dans les riens boye vraiment tala likambo oyo moi mbala keka boye donc akeka na moto na iska l'hôtel mawana ba parents na ba éviter na likambo a éviter kana nzela ye na se ye na kata moto abomi soda aza moto azobate la peuple na miso na biso moi mbala bato uto bula na tongo peut-être assemblée na ye bazwi manduki bazo sasa mutu on dirait c'est comme si basasa na ba nyama soda miso ba beti mutu oh sura moni penza boye na balabala fara moi mbala bato akwei na prince asi matolo tellement peuple ba welie bazo croyant que akobi kanaye mais moi mbala bato na tongo akufi na 12h na ndaku mama zela bana bazela bakolo moto mais soda abomi moto tina nini balo bake bazo kengela biso gouvernement luka solution soki boye biso peto osala makambo esengeli d'accord moi ngana aloba il fallait soki ata moto asali moi problème hein il fallait yo que lokola oza soda ya mboka landa ti bisika moto osala nini akotelema otelemi se papa oseli boye pona nini oleke ozwa master si obeta muntu oboma lokola nyama papa eze bien te na mbona biso fallait bolandela maka merci bana membre boko mona biso na biso podcast télévision tozokende kosula pena bandeko boko kabango tozali bien na masina siforko bomoni ete babomi moto basili ko boma moto ete asi ko kufa yango ete tozokende na oyo ete bandeko basali bandeko mwa moko akoye koloba mwa liloba oyo ndenge azo koloba ndenge ezali ndenge moni bandeko tozali pe na hôpital awa bandeko babomi mwa liloba Lembi papa mwana mobali penza lali boye JR penza taza JR akoboma penza mwana bweza kitoko te en tout cas mokonza mboka talela biso likamboyo kolalisa mwana mobali eza pasi nga mama na memi 9 mois mwana sali eloko te obomela nga alakela mama beti na 7e génération akufa penza ye penza liwane ezala somo boye te mama obangani chaque fois la TV bato otala bato baolila ba JR bazobomaka bato bako bakotaki soda mpo babomaka biso basivique to ndeni mokonza mboka atala makambo bane oyo akotila kisoda balekomi koboma biso papa mata tosalelo te on comprendre tolingi bongo te tolembi toboyi minduki ezoka etambola ka pamba leta botola bango minduki amokana banzota batu mwana batu na tongo yasali nini leta ye yakimi kota nswenge boluka ye abeti munduki akimi na nswenge akimi kota nswenge nini mwana bato asali na tongo boye botola bango minduki botola bango chauffeur moto biloko boye eza malamu te bino eza malamu te biloko boye mutu atiki bana na mwasi atiki mukuma na bana boye kitoko te biloko ya boye ate tosepela yango te ye mpe abomi mutu asimi nzela akimi kuna mutu akange mpe azapeti merci bana membre bokomona JR basoda babomi basi ete koboma moto jeune garçon bamama bali mwa akomi tune epesi mpasi mbote mama mbote papa mekana kobeta lisolo eleki be ndenge nini papa nazalaki te na ye nautaki wenye na ye nakutika bato batondi soda ma oswadiso soki mura abeti ndeko na biso leki na biso mobali zege masasi abeti masasi asali nini asali eloto babe bande koleka so soi-disant moto soki ya depine etutaki bango so na nsima ye aza lokwa innocent ayebi eloko moko te nde abeti masasi obo abeti elokwa eza esilase parce que eyokani te abeti ye 3 bala abeti ye na nde toye na mwana biso akufi sur place
likamone toza ba fuko luka ba beza bonese e fa kende papa aza kota tso ba fa kende makambo ba fu président sote la biso makambo ya ba JR amelaki masango bien ndenge ameli masanga te lo kota za normal aza normal mwana biso to uchi kozane kala mingi te kala tongo lelo o ezo le kebso tiki mwana moko na mwasi na zana na kacha zo lelo ezo le kebso makasi papa mwasi ne pas na kacha mwasi wana za kacha kala mingi te zo lelo aza mukote za mwana mkie aza mwana mkie kumba ne mwa moto débrouiller na ye papa ne pas za kacha wana aza wana ligamone normalité JR to ba yo loko na est kuna ba bitumezo buna yo okangi ozo ko etikata na suicide yo JR ozu musala wa ko boma moto est-ce que likamana normal na JR ngo loko pena no yo zika ba weli nzelo to za ki boso ya dévier de JR kanda bete masasi mwana bato amuke bongo bande ko bokonda biso na biso podcast télévision bomoni ete oui bomoni ndeko na ngai wana ba jero ba information siko bazo nyoko na biso na terrain to kemba fort police zo tambola na kwiti police zo tambola na kwiti est-ce que le comment les gens normal police zo tambola na kwiti ba pesier 4 chargeurs on a 6 population ba boy ba amela si ala mwana mbala bato salelo rote police so ki JR yo zika musalo bana roboma est-ce que le wana normal ya biso podcast bomoni ete ba mama ndenge baza kolela mwana bango lamuka kitongo alibe kobula moto bomoni ete akutani na JR balobi ba soda JR azwi munduki abeti mwana yango ekopesa pasi bomoni bandeko yo poza ndeko na ye mbote yo poza ndeko no za emotion wana bandeko wana bino mo bozomona ndenge bamama ndenge baza kolela bandeko mpe bakoloba bato ebele baza koloba ndenge ete baza kolela ndenge makambo ezali wana bomoni ete babimisi ndeko bazokenda ezali vraiment kopesa vraiment pasi mingi tokokende tozwa mpe bandeko balobaloba oyo mpe bakoloba mbote ndeko bato babino bozi basoda bakuluna bolongwe bango kuluna batiki kolina baki bopesi bango manduku mpo babomaka bachauffeur ya moto bakoma loka benemi ya basoda mpo yani makambo aboyi wana bomoni bandeko bazokontinue kolobaloba wa mbote aya wana bomoni ndeko mwa liloba azoloba wa avo botala bato ni bokotya na armée bozozwa bavoyu bato mo batina te mutu mo azoraisonne bien te mutu osala bien te bokotya bango na armée bakomisi biso lokola banguna na bango d'accord mbote ndeko bonjour mais kana koloba liloba na yo eleki bene deyai na se pour tofandi boye tomoka DG ya alo na moto ye kanga balusi mama moto première fois lancé, deuxième fois lancé, troisième fois on est fondé à la Kinga. Tout le monde a sauté, a tiré moto, on a sauté. Adaki na problème na ba JR. Tu veux te passer route mais tu veux te voir JR na moto. Ba yo mele liboso ye. Avec combien de JR? Ba ni balé mo na tennis civil. Ni asa ni bete ba ni liboso aussi na c'est balé c'est troisième né ezo na nzoto. Ni a sauté, a tiré moto ekende. Ni a kimi to kima JR ma on ba kena bango ebe. Ano ki makati poso kata poso ya ba tombole ba chela mule ba yakinetia akimena moto be makolo ya kimena makolo je ya akimakolo akote ya terre ki azaka bota ba merveille voilà. D'accord, merci beaucoup bandeko wana bozali koyoka ndenge te bandeko bakolela onde mama na bango te wana mama bango te toyebi te soki azaka ndeko na bango membre ya famille bandeko wana bomoni oyo insécurité eza na mboka bomoni moto ete akufi boye moto bali koboma vraiment mwana lamuki tongo JR asili ete kobete masasi ezali mwa kopesa vraiment pasi mingi tokosenga sécurité ezala makasi wana ngobaki chase surtout basoda oyo bazali bomoni ndenge bali kosala bandeko yali kopesa mwa pasi mais bandeko pe bakozangisa te mwa maloba bakoloba na bango lisusu ndenge esengeli mwa maloba bazoloba tozopusana epesi vraiment pasi mwa kokota te mbote mama na ngai mbote papa olobi ni mama yo mpo oyokisango na babomi ndeko na miso la biso eloko alesami na miso la biso tokutani nango na couloir mura aza mbinga boye ambinga mulai tokutani na ye na munduki moye mutu asimba aza te bajene baoya olanda ebelebele wana mutu akanga ye mpe aza te na ndenge aleki akei
sikoyo bazalaki na problème na mura ou bien ndenge papa wa toyeba te nga na bimeli na lopangu naokende kozwa mwana classe nde tokutani na mura wana oyo okima ye na kati ya terrain nga mpe na terrain soko ndenge asima ye masasi wana biso sikoyo tokimi tobatami ye azoleka azokima na liboso kuna nde azwi moto aye donc sikoyo akufi te mutango akufi na ye te osoi-disant atuti akufi te esiko azodesevana po akima ye loka bajuri ya batambola bakwiti elola banina bango batie bao balingi te ayema mobetaka mwa mobali aza mpe tofutela na esika moko mutango akufi amasana chaque mpo akusi azolekala mpe yakala po ta mwasi nde kuna nde azolela yo eloko otika nango ozwa munduki aboma jeune garçon bato eloko wana ya normal batina bango na baeste kuna bakakoka te na babatamba na bakwiti bandeko yali kopesa pasi tokende mpe kosola na ye moko ntango mpe akumbaka moto aza mpe na bandeko na ye bana moto ndenge te bazoloba tosola na bino masolo mbote tata mbote tata balobi babomi collègue na bino ya moto babomi epa ba JR toyebi te eloko baweli tomoninga ndenge babeti masisi ya confiance toyebi te asalaki mpe nini asali eloko te tomoninga ndenge babalanda na moto oye na moto na moto abeti masisi ya kofi toyebi te donc siko wana akufi ou bien akufi déjà asa akufi na ye déjà azaka na hôpital wana aza na hôpital ya toperde ye déjà parce que JR siko aza siko wapi toyebi te kote akie toyebi te akimi na akie na ye merci ape tosola mbote mbote chef balobi ke JR abomi moto oui exactement abomi moto mais chauffeur asali eloko te nini te abetaka bo masasi dans le vide toyebi eloko abomeli te oui donc sikoyo ndeko atiki bana komi mais pour l'instant toyebi te ka aza mwasi ubi aza mwasi te tolandela nano mpo toyebani avandaka wapi puis aza na bana boni bana membre bozolanda biso balobi ete JR abomi bakonzi ya basoda oyo il faut bayeba basoda nini bakota na kati ya armée biso toza bilanga basoda te tanda kati vi ya jeune garçon mobimbaka atiki kutu mwana moko sikoyo na mito nani aboko ele mwana wana boye eza propre te soda elongwe na garde kopesi na munduki atambola nango eske esalema api na mboka na biso tomona nka awa. Bon, oui, exactement. Nous sommes des droits, tozali batu ya droit pénal, mais acte oyo soda aye ko poser pour le moment vraiment ezali hors la loi. Ezali hors la loi. Na kati ya mibeko eza bongo te. Oyo ye asali il faut bakonzi ya likolo balandela dossier ya agent de l'ordre oyo soki gère soki nani oyo aye kosala bamakambu ya mort subite ezali mabe makasi. Mais quand vous avez dit que tu as libéré la commune, nini babeti masasi na commune nini et puis quartier ni. Tozali na commune ya Masina, quartier Matadi, commune ya Masina, quartier Siforko Matadi, sous-siat ya Matadi. Vraiment tozali kosenga na bakonzi même na procureur de la République alanda dossier oyo le plus vite possible. Bajan vraiment ya basoda na biso bakoki kosala bongote. Soki mutu asali mabe kanga ye mema ye acquis des droits. Mais koya kolongola bomoi ya mutu subitement na kati ya ba moi boye jeune garçon vraiment ezali kitoko te. Nazali koloba puisque nazali mutu ya droit pénal. Naye kokuta bazoyebisa biso makambo oyo esali pasi na motema. Mais yango Adapéji est bien formé ou comment? Bon, je ne sais pas hein, wanande ba information ba wuti koyebisa biso bon yango na pe toye bon. To moni mutu yango na miso te mais peuple population ba wuti koyebisa biso ba makambo wana. Yango wana vraiment nazoko beta mbela na procureur de la République vraiment que atala likambo oyo le plus vite possible même na cour d'ordre militaire balandela dossier ya soda oyo awuti kolongola bomoi ya motar oyo. Merci beaucoup. Merci bandeko ya biso podcast télévision bomonete na moi makasi soda
azwi na ye mpe mwa audace mpe ya kobeta mpe bato masasi mpe ya koboma aza ne libre tokoyeba te insécurité makasi na engomba ya Kinshasa yango bomoni bamama ntango te bakobeta se te batata bali koloba yali kopesa mwa mpasi mingi ndenge ezali wana bamama baloba mbote mama na ngai. Bonjour. Bonjour maman, bonne maman. Madame. Donc le problème ezaka awa ezosala biso mpasi etaki baparent misala malonga na mboko ezate mais lokwa toza na bana o quand même bazwa ta idée ya kobula ta na bamoto tomona ke na kabaka ta moi boye bazwa ya koboma mwana toyebi te loko asali quelque soit problème justice ezali bamemi quand même na justice ke tomona kaka mbala moko boye babomi donc problème babomeli nde toyebi te mais sali quand même pasi kaka po toza na kati ya mboka na biso moko to banda kokufaka lokola banyama ezali malamu te problème na ngana lubaka yango wana. Merci bandeko wana te bomoni ete ndenge ezali wana tozotambo wana bino mwa bandeko bazoloba nde bazopartage pipe bakokota wana mwa koloba wana ndenge esengeli mais eza kopesa vraiment pasi mingi na kati ya biso podcast mbote mama na ngai mbote ok mbote ndeko na ngai boni ndeko toza na kimia te balobi ke bagia bakomi okotela bino insécurité koti ezali pasi mpe mawa biso tozalaka en contact na police mais secteur na biso oyo eza na bagiere oyo batia mpo na aéroport alors bagiere oyo bazali mpo na aéroport awa na nzela oyo ozomona na bakartier nyonso oyo ozomona elingi biso giere batambolaka pamba toyebi te biso toza na kati ya bato toza na aéroport te giere bazotambola soki okoti na kati awa ya bilanga batia eza poste te batia nde babariere eza na kati awa bato nyonso oyo ndenge ozomona soki okoti mpo okende kobima kuna il faut futa 200 francs mpo oleka moto 500 francs sikoyo awa mubondu eza te M23 eza te eloko nini JR azali sanse ya kobatela chef de l'État mais lelo JR abaluki azali koboma bato bazosala makasi ya chef de l'État butu mpe moi bazali koyiba biso bamoto ebele surtout des pneus osakani babeti yo mbuma bazwi moto bakleta aza wapi. Merci à biso podcast télévision tozokenda wa na bato baveki mbote mama na ngai mbote papa mama babi yo po mona kitango makamona ndenge lekaki papa venyama ya misu na ngai mboka oto osuto oke wapi na mboka o mwa mbali boye akwe ya boye jira abete masasi na misu na ngai na mbola nde mwa mbali okima ala pasi ma okima mwa mbali yo kufela na hôpital chia pona ni boye papa mboka o soki leta telemite to ndako kufa ka boye so leta telemite to kufa ba mibali ba kokufa ka boye mbali courage atiki mwasi na ela mwana bebe tala mwasi na ole ya mwana bebe na ndako tabino moko to suka wana mboko mwasi na ye wana bandeko wana bomoni ete mwasi ninga azali wana akolela na ya biso podcast télévision Montréal soa molonga na ye yo mwasi oyo aza kolela na oyo etali JR mwa liloba banelo mama nanga mbote ya mama papa nga pe nazala ete nayebi wana nde mwasi ya mutaku nga pe nazala ete ya biso podcast bomoni ndenge ezali nde makambo ezoleka insécurité eza vraiment makasi na masina yango bomoni ndenge makambo ezoleka ndenge ezotambola bandeko bakobeta sete ba JR bakomi kosala makambo ndenge esengeli wana bokomona oyo azolela azali mwasi ya ndeko oyo babeti ye masasi oyo akufi mwasi atikalaki na ndako azwa koyoka ete mobali akufi yango bomoni bandeko bali kolobaloba tusa wana ndenge esali epesi vraiment ma mingi wana omoni makambo ndenge bapapa ndenge bazoloba ndenge ezali tokoswa na bango mbote apa na ngai mbote ata boni papa mwa liloba papa mekana koloba makambo nini yango eleki non eza kaka dese ya mwana crime esami na nzela ya bato ya basoda ya gere oyo
Suite il y a incompréhension, babeti massa c'est peu petit on a gokufa comme on est trésor. Donc il y a suite incompréhension et ça dit que montoise massa c'est peu à kufa. Mais c'est pas baji on va sali botongo tongo bazo ko tamwana massa si vraiment est-ce que ça be malade? Et ça m'a monté dans le retour ma casse parce que vie à jeune garçon soit gaga boisa passe. Malheureusement, ce sont ceux qui arrivent à nous abandonner par rapport à celle comme acte parce que c'est un crime, il faut absolument qu'ils répondent de ces actes devant la justice. Merci. Merci beaucoup. Merci bandeko wana bomoni te bana masina bali vraiment et ça vraiment pas si na bana masina bomoni lelo yo soki bazui soda batumbiye ya libe mabete bomoni makaba ko sala ndeko nanga mbote maître. Ah toza na bandeko mwa liloba ko koloba na makambo eleki. Bonjour papa. Bonjour tata. Ah biso toya to ana kanda biso to da ba chauffeur ya moto 3 pneus. Mais makambo to moni ba gère ba saleli ndeko na biso pena boy et CPS biso tata muke. Dans ce sens que biso to da ba na koto na sifo cause précisément en deuxième terrain. Et date kapona action ba sali lelo. Mais basala kango mettre fois so bakuta no 29 ozo musala ndeto bula kana biso bozo kota bandako ba 22 bazo kango bazo botolo mbongo na ba téléphone bazo so to ebite musala nini batiela bango aba eta po bakengela aéroport to po bandako to tire biso ba chaîne abalinga kuluna te le chef de l'état le bike kuluna azala te biso no stokoma luka. Mais koluka oto luka yango baja bakoma bakomisa biso bilanga na bango na moi bazokanga bazobotola ba moto bazobotola na bambongo. Finalement lelo tala ba yeba bominde ko na biso chauffeur. To da vraiment ne sengote chef de l'état na gouvernement na yeba mekotala quand même makambo. Wana bomoni bandeko pesi pasi ba kamai na ndenge baye ndenge bazali komona wana tokota na kati hôpital bomoni malgré bandeko bokomona internet ngabe makilati bomoni linga makilati yango bomoni mwasi na yazo ka bien te mwasi na ye bomoni ndenge esali mwa pasi vraiment pema wana to pousse na ndenge bomoni ndenge makambo zoleka ndeko mobali asiri ko kende boye avant et pesi vraiment mwa pasi to yango to senga bakonza mboka na biso podika to ko senga be sécurité et ezala makasi pona so sécurité ezali makambu ya malamu vraiment ekozala tellement awa na masina insécurité makasi bandeko mingi balobi bolala boy masasi yali ko beta butu yali ko beta yango tala suka nango makambo yo JR ndenga sali yango moni bandeko ndenge bakosala ndenge basoloba ndeko mwali loba ko loba tenga loba tenga joka oye kotala nayo nga yo tala ba JR nde batala ke bela te ba JR bazabu na gota RFA ba JR bazala wana. Merci beaucoup wana bandeko wana omoni tozoluka mwa okota kotala wana bomoni mais ezopesa vraiment pasi mingi bandeko balandi ya biso podcast télévision tozwa bandeko ndenge bali kokota mwa liloba pe ya tatando mbote la tana ngai mbote tatana ngai mwa liloba bomoni bandeko ba okota bazo bima bomoni ezosala vraiment pasi mingi yango bomoni eza kopesa mwa mawa mingi yango tozobeta c'était ba JR mosala JR mosane nini JR mosako boma be population JR mosane eza kosala be mabe na kati ya mboka yango bomoni bana membre eza kopesa mwa pasi pe mawa yango bomoni bandeko bazokende kokota moya kokota eza te bandeko bolanda mwa batu bazoloba makambo JR asali nde tokolanda botopusa na Montréal topusa na boye mwa bandeko baloba liloba oyo esengeli na makambo tali JR mbote ndeko na ngai mbote Bonjour. Bonjour boni. Pepeleur. Batu balobi bovanda chaque butu masasa ezobeta na masina. Te masina vraiment buso beleki makasi. Comment police on a bon mutu boga dans les vides ga aboui. Ata tout mutu ngo. Un problème mité somme de tout mutu. Bana famille na bango nde salaka. Malamoro bobeti mutu masasi malamoro yana sensita atabini mogo. Parce que la population va tomber à Bolobani. À Tabine Mogo. Elle va tomber à Bino Monondi. Donc, c'est que Baji en Guana, Bazaka en Singa. Bara en Singa, elle a bomi Moussaka et Pemeni. Ah, c'est ok. Anega Pemeni, ah,
bandeko ya podcast toza na bino na Masina na quartier Siforko JR à Siliko Boma moto talete insécurité za makasi na Masina mbote papa olobini na makambo JR asali vraiment mboka na biso to ebite to na niveau nini to na wapi oza mboka ya ndenge biso to yebi ke JR aza soda aza na temps o esengi asunga biso c'est-à-dire faut sécuriser biso lokola population congolaise mais lelo na mboko tozomona bato baki ko sécuriser biso nde bakombe ennemi na biso kobomaka biso na makambo ezanga ntina eza normalité papa eza normal papa mbote wapa Merci. Mbote. Oya kufine mwana na yo. Oui, moi wana koko na ngai. Koko na ngai atasa moto na ye. Sikoyo na ebite ngai na ndako. Namona bato bana bakuza na kolela. Oh babomi trésor. Asali nini? Oh ba policiers so ba soda ba landa ye ko. Apata kuna ba landa ko ba ni na prince ba comme na terrain à balle. Bakoki ete moi force zaki makasi azui munduki apeti yango awa ekoti awa donc ça c'est bimité ekoti ye na motema doki e motema na bafwa eloko mo ça exactement est-ce que vraiment ya solo makamba boye sama mo pona nini ba soda ba kokota pona babunda bitumba e comme ya koboma ba civil nanko bamoneke neloko nini alaki na mbongo boni oyo bango bamonaki mpo balanda ye babotola ye mbongo to baboma ye asali eloko nini me nakolobaka nga aza chef coutume ya Masina oyo lokola moto na bomi soda na bomi mwana na nga ataza na teni akokufa onga na yobile nga chef coutume chef masamu na tanjo chef coutume ya Masina na olobango nako ute osenga kuna bana kisanga babimisanga lisasi babimisanga lisasi oyo ezelo nini kiki mobonde koti ya basoda awa na mboka na ngabe nini jeune garçon nde ngona boti teni teke boko no bomayi na nko asali nini nayebi te l'état bino mo boyebi nini obosala ezala kuna bagere bakoyeba soda lisasi nini babeti bayebaka limero na yango yango na mingi ya oloba te soki toza eloko aloba te tooloba biso toza bamanema toza na mposa tosunga population biso tozosala transport mpo tosunga population na bambuteyage masala biso asala eloko te toloba tokende tosonga JR batia ye mpo na biso mpo na mboka asécurize mboka policier toyina ye policier toyina ye tochai masa lungano te mokonzi ya liboso ande aboye toana mposa manema na biso asala eloko te manema na biso asala eloko te toana mposa nde faci aloba nde mpo na bajia oyo atindaki na mboka kuna bakesala formation tolembi tosala mosala mpo tosunga population na bambuteyage tolembi bango biso tosala bango biso toluka mbongo na biso biso na bango toza na problème nini soki moto atusi mutu ese omoni mpo na mboka oyo mpo na mboka oyo mabaza libola mama na yo 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 bajengi osila libola mama na ye. Merci bandeko na bomoni makambo te JR makambo sali ndenge te batu baza osa mais c'est journaliste donc ba JR ba mizozo fa façon ba mizozo oyo siko population to tomboki ba garde présidentielle mais loko ba osala oyo ezala rati quel que soit des grands mots ba mizozo fa boy faux to tombo comme yo bana wana loko ba biso boy ni kuluna ni eloko ma eloko asali oyo songa zalaki tenga ki mabi victime mwana tenga finga te ngana bien éduqué ngablo ngala sala on ce chef de l'État bana ne watina wala ki boma ngwana so ba JR
baye na kozwa formation ya gibomango biloko apesa bango na maboko bamibala solo baye na beta yango kote bitumeza ya cité biso ta bachauffeur moto toluka mbona biso mposo toza misala biro tozwa yango te misala biro eza mpona bino na bana bino me biso todebrouye eza te mutu soki atuti yo landa yo sa nini obete masasi na nzoto lokola ndeko na biso akufi yo chef de l'etat yo moye bazwa solution bana no ntina wana kibomango oyo babenga ba garde présidentielle bana na yo wana ave bobena bango soki soda aza na cité akotambola munduki te koto toya kakasera policier oye fordc na bajie nyonso bango elo osuka na pesi na chef de l'etat mpo pekisa bango libola bamama na bango nyonso tozomona wana tomona baminganga oyo bazali wana ndenge bon eloko nga kolobeza eza boye bajia avant bokemisa jia bayaki mpe bacivile owa biso bobotama bajia te bokola mpe bajia te bokendaki mosalaki jia bino mo bokoyebi mpo na biso te biso ndima totikaka bacivile kosimba munduki eza te koleki bato nyonso tu po lelo mpe biso mpe tokodeside lobi tolobi okuna tosimbi mpe minduki so bino bodeside bosisa biso seke biso mpe toke mosala soda na kanda na bino seke biso ntango tokoya bandokanga biso tokokanga te biso mpe tokokufa me ava biso kokufa bilongi na bino tu toyebani bandaku toyebani bilongi eza te kende biso okumbaka bamoto tokumbaka mituka tokomi basi na bino kosola ya minute oyo badesidere bino batika minduki bokokelo te bosimbaka minduki parceke boza bagarde présidentielle nde toala kanda mabe so moto atuti babomaka ye te eza infraction nini yango yaka so infraction so moto atuti abomi motu fo baboma ye mpe ezalaka te mboka oyo mambo ekomosalemela biso ezalaka te donc mboka biso nyonso basivile totambola kaka te koma biso tu basoda na mboka momi ezalaka bongo te me bolake toala kanda nafinga te metonyongi nafinga te so nafinga te moto akufi aza responsable père de famille aya koluka mpo na famille na ye me abeli te eloko te bolongoli molimo na ye toala kanda merci mais biso na bino asuivre kaka merci bando tozokɔta na hôpital ya biso mpo dika télévision esika nzoto ezali tomona baminganga kosola na bango oyo te bakoki te ubia lolenge boni ndenge epesi mwa pasi na ya biso mpo dika télévision nde bomoni tozokende komona kuna tokuta binganga eyali ndenge nini kondima likolo na nyonso mpo mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by when I begin kozeleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo matono mingi bana membre napesi bino be merci mingi tolenge te boti kolanda totalisi bino insécurité na kati ya Masina population Masina babetaki mwa mbela na bango balobi bakolala te chaque jour masasi ezobeta suka nango masasi ezwi mwana moto bajr baye vraiment na moi makasi babomi jeune garçon mwana moto bomoni te na podika totalisi bino makambo ndenge ezoleka insécurité yango te bandeko basengi na bakonzi ya mboka balandele ete likambo oyo bajr bakomi kosala makambo oyo elingi bango bazokota kokotela bato koboma kosala oyo te elingi bango bomoni na Masina epesi mwa pasi mpe mawa bana membre na pesi merci mingi na bandeko nyonso bozonda biso baboni notu ya biso podcast napesi bino merci mingi partage émission mpe commenter napesi merci na papa le mandiku merci na babone nyonso tu merci na bosi moni malundama dressing malundama yalingi malundama botika malamu tina botabinge tukutane be mbala sima bye lobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga
ya motuya yo opesanga ofele nzambe tata esengo na ngai ya libela